Umona azali mutu ya ndenge mususu tiangenda kuntima azali ndenge mususu yewana kimbangu kyangana yangwana ngana benga kapapafu mulongo yangenda kuntima titu zali kuzala kimbangu yangenda kuntima. Alors ye mutu atesika kumbu kimbangu kyangana yewana mkulu wa bakulu kulo bana yote ke ayebe français te kulo bana yo yango te ye mutu asala makambo yose tu donc mun soko lo baka yango oyini ye azoko sekisa biso azamo kuse azamo nene azali bon azali moto. Voilà oyo malongi ya rappel ya soirée oyo tozwa na bamvoala voilà donc nowe kangwa tikilo kuyebesa biso likamboana papa toma papa toni mena tangu nini makambo yekuza iyo nkuto kukuma na yote iyo kukuma na yote papa peke alobi papa nowe abongo ngai mutu akokende liboso ye tatoi muyombe yeso kakei yo kuumela mwamuke mekango kuumela mwamuke okende kukufila kune na mboka na yo tokoma kaya donc tango azamwe pasi aye kupesa ngai mbote ntula ngai na papa fu mbanza atini ngai na bandundu me yo tozalaka na yo na mbanza ko na yebite sokona kuzonga lisusu na bumoyi. Voilà batata na ba mama tango pesi biso izale tango te izale kuvyokisa tango pamba te ndenge president Yeziki na yo kakaye atatula izale pona kulekisa tango pamba te mais c'est une privilège pona biso na kota ke na zimba na yoka ke mo findamu na salaki papa mbenza senga kike ndalanda muri bisiko wana me na sepila mingi na dusula na biplasi ekubangisa biso pano kusala masumu pamba te nazo kumona te menkamba ezali susu ndenge tozalila kina yango te ba jeune garçon na ba jeune fille na ye na place Noa alobaka boy Adamu tango basali ye awumelaki na mboka oyo ya ville sainte oyo awumelaka 40 ans oyo bokenaka koloba sokoloba na erreur bokorjeya papa fumalongo azoko yo alobaka na bumbu na lengela lo papa lobi tika papa sokaye papa sokabibi no Adami afandaki na mboka oyo 40 ans ndako na ye azaliki kulala na ndako oyo sika totunga ka munkoto ndako oyo ya munkoto nde sika ndako ya nani ya Adamu azaliki kufanda donc 40 ans ekuki ayekubanga na 40 years tango akumi na 60 nzambe ayikusalela ye mama Eve donc c'est mama Eva awumelaki na mboka awa 20 ans me bayebanaka na nzutu te bajene bolaka kaibia Adamu asali 40 ans nzambe amoneke malamu tokita pamba te kipumbulu oyo akiti alobike dikolo etikele na ngai me mabele ekumi ya sata tokite tosala buna bayal kusala musala wana Adam akumi 60 akumi na 60 donc bayi kusala mama Eva tango basali ye balala kanda kumukute yangwana mbeko ezali soko fiancé mwana mwasi okukulali sejena ndako na yete ndako na yote soko zwamani uzana 6 mois na dibanda ya dimumba mais beko izana principe méthode izalika na Bible strictement posana chance parce que soirée ya makasi papa ben azoko rappeler que bino mama Eva
azalaki kulala wapi. Nzambe alobi na Ada tungela yenda ko pembeni na mai pour que tongo na 4 heures il faut akite na mai. Mama Eva ndako batungela ki na Adamu ezali wapi na ndako ya ba mama na ka. Ba mama oye. Voilà. Kafi wana bozoko lalaka ezalaka parcelle ya nani? Ya Mama Eva. Mama Eva yangwana bapesi la kabino place wana. Pourvu que 4 heures du matin okumi déjà na nini? Na mali. Mais ba mama mususu basukulaka na 9 heures. Les amis soirée. Biso na soirée tokota ya 5 mois bamvala balobaka makambo oyo ezalaki ya kobombama mwaye bombama lisusu ezalite pamba te tata alingi bato bazala petwa oyo bakokota na tongo soki mama mateye Adam azalaki kopesela mama Eva mateye na place oyo ezalaka ndako mwa boutique na kati awa ayebite sokumanda kongo ezali be babuka yango ezali be babuka. Voilà fondation Papa Simon Kimbangu. Voilà sika wana fondation Papa Simon Kimbangu buna papa Adamu abimi awana munkoto mama Eva abimi kuna na kavu bayi kokute na wana azokuzwa matei badala kasika mokote bayeba na kasika mokote banda babima kana mboka oyo bakendeka na mbanza Kongo. Adamu ayeba ka mama Eva te. Adamu ayeba ka mama Eva te. Ayeba ka yete. Ayekula ka matei na ayepa ya Adamu 3 mois. Yangwane zali mwasi soko ba fiancé ye. Soko yeba ni. Il faut mboka za longo. Combien de mois? 3 mois. Kote ayekulaka ndenge nini babomba kandako ndenge nini basukulaka nzutu ndenge nini balamba ndenge nini basalaka misala nyonso tu ndenge nini okurespecte mobali za ndenge nini akurespecte mwasi. Professeur yemoko Ada papa fuma ndongo na ndenge vitu azokuyoka ngai na papa kulutu mena yebiki katika mbanga ngana kanga bazokutala naka azokuseka asi ayebike tozoko bibi sa secret. Secret beka secret. Secret. Voilà. Donc 3 mois. Bolim sangai batata pasteur batata ezali mutindi ya tata Kimbangu Kangai. Mbala nyusi azoko loba bo na kokwa bolanda nini? Soirée. Bolanda soirée. Oyi matei ya soirée. Oyi matei ya soirée. Ba jeune garçon ba jeune fille to bangalewa. Et tikele momo ke tozoko balo papa jido. Nazali mutu damu cha soirée. Sonite. Parce que tozwaka ba breve. Yango wana batata na ba mama tolanda oyo. Ona nazungi kuzunga nazo kuzunga Noa matière ezali bele na zimba nde azaliki kuzwa kuna aye kutungela nini nzaza wapi atungela kyango awana kamba emena biso na pero na biso tout de Babel tuzo kutungela wapi na nkamba tout de Babel. Ah merci papa yeko signalé ozoko yoka te batunga kandako ya Babeli ezalaka ndako te menini. Donc kuna mse memena Kimbangu mbangu di Afrika ya sweka ma yeyetongo mbangu ya kikuiki ya tangu za mboti za fumu Yesu mbangu ya kikuiki ya tangu za mboti za fumu Yesu ndako wana bazalaka kutunga ezalaka ya mayele ya kutu mutu oya kufu oyo ndoki tangu ndoki akendela kuloka azalaka na nzuto oyo achangea ka nzuto. Donc bona bayokanaka degré par degré degré par degré degré par degré. Donc balunguli nzuto oyo izokomona atikali na nzuto oyo ya mayele ya mabe oyo balelaka moto
ndenzo tena be yangwana bazali kukulamba poto zalaka kaushu ale batele misibati bakuma ke jusqu'à 300 mètres de hauteur matei ya Fumalongo goya pesa alors meni ba fumo yiso atali atake batu hana bazosaka na te lokolo zomona bazoko yabo sokuto tikika ka bangonde wana bako ya kumona sibitu zake bo balobi ale yon kino izulu sika kangala ale kita tate kimbango kangane ayen ku respecte mwana na ye yangwe soko bote mwana respecte ye lakisa ye nzile ya kitoko ndekolo yesu bakiti bakumisato apanzi azikisaki yango naku nyonso ezikaka na bato bazali na bango kasi ndenge papa Fumalongo alobelaki biso yango kuna na Mbanza Congo en présence ya no alobi libote ya liboso boyokaka tata Kimbango tanga nazokoloba ke bakongo baboyaka kokota na bitumba mokongo ya liboso na koyoka soni te bano kotanga na yoka soni alobi mokongo oya tanga meki mokongo ntimanti papa nzonga sanzalaka na tango soka zali nde atermi nde abini momuke alobi ngai ya ngenda nazokoloba na présence ya Noé na mokolo lelo sokona moni musingombe asala bubetiji ya kupesa ngai mawa kasi na tango wana bapanzi na kakuli na Mbanza Congo musingombe aboyaka peut-être tout cas que Sakola papa. Sakola kama. Ozana soirée. Musingombe azali yemutu alambi San Salvador. San Salvador papa lunesi le numéro 1. Mais mutu alambi ye ne musingombe. Mutu alambi musingombe ne muyombe. Musingombe aboyaka alobi ngai ntimanti na koki koboma bato tena kende kotunga tour de Babel nzambe alobi laka na Adamu ke bobuta botondisa nini alamanike tutunga ndako moko biso nyonso tufitikanaka awa tata sansela pesa ngai nzela nakendela ngai nani azokoloba ke mwana musingombe ale atelami d'après papa nano alobi muyombe atelami alobi ayongwaka yo ozokende ngai nakika ngai kama inakende na bitumba wana nakende koboma bato totunga na ndako ya tolo de ba non papa sansala tata na biso alobi muyombe fanda mamuke musala izali kuna na lingike wosadisa ngai muyombe atali boyo donc ntimansi si akiti deja na bakurbiro si akiti na bana na ye nyonso si akiti muyombe alali na butu alamusi bana na ye nyonso kusala makelele de tata yoka kozolande kusala makelele te tata yoka sokubu yoka ke ayombo kaka mena tango asande wan tokende tolanda kulutu na biso muyombe batelemi na 0 babimi na lembe bamiyebisila kibango soko okumi na source moko boy obalule miso okomona ntia nsanda nsanda na yoki tata pastera atanga kintia nsanda alatanga wakumi na tsiko wana nde makutu na ngai sali chwe alors soko okumi na ntia nsanda ale katisa yangwana muyombe ayombolo kaka na butu wana asala ki mapeo me malamu soka kendi ki kubunde bitumba na malamu ayombolo kaka
Voilà, Papa Fumandongo, na Papa Benza, na Sukisi na Kombe Tata Mwana Pele Musanta. Amen. Merci, Papa Toula. Nengo kotsi biso soirée. Solo nenge Papa lobeli yango. Batata tango bazalaki soki baza kotinda biso babanda kolinga te totambola biso moko fo bambuta bazala oyo likambo alobeli ya Zimba na 1997 tokendaka na ye ndenge nalobaki ete signe esalamaki ete ezalaki na mois de juillet me mbula makasi ebetaka ezalaka mpe kaka ndenge esalami sikoyo ke bambula ekendaka avant na mois de mai nyonso bambula ebetaka te na mois de juillet wana nde ntango tokendaka na Zimba nde mbula ebetaka likambo oyo bapapa balobi awa surtout likambo oyo Papa Albert auti koloba ete nzaza koyiba sadila yo awa na nkamba wapi na premier poste ba jeune oye na mikolo eleki nazotambola nakomi na premier poste wana papa surveillant ndenge bazotia béton na ndako oyo eza na se wana basengaki ngai ete bafongola nzela oyo elekaka na premier poste ekendeke ntina ngambo ya Kabinsala ngai nalobaka ete tokotala nani kasi nsima napekisaki bango ete soki tosali ndenge wana nde tobuki mobeko po nzela wana ezalaka me Papa Mfuma Mbanza ye moko akangisaka yango po na 1998 tango baingénieur bayaki basala étude ya kotia mai na nkamba tozalaka awa na tango wana bapapa solo bazali na baingénieur wana Papa Mfuma Mbanza alobi ete bosala ba étude na bino bosala ba recherche na bino na ba mai nyonso eza pembeni ya nkamba mais na premier poste na likolo wana mai nyonso wana bosimba ta mokete bosimba te donc bokita kutu kuna te ke bosala test o nini bosala test te pamba te na mikolo koya boyeba mai wana elakisi nini siko eyebani te donc ça va nzara ça va salaire ça va oya kokudile après tango toyekozwa likambo ya kolona loso na mai ndenge tokataki awa na etan po yemoko Papa Mfuma Mbanza ponaka esika wana ndenge toyebeli ete Papa Simoki Mbango alonaka loso wana yemoko Papa Mfuma Mbanza mpe alonaki loso wana nde ayaki kolakisa biso tona la source loso wana tango tokati ingénieur na tango wana Papa Mponda asali ba traçage Papa foto sala ba terrasse ekende boye yemei Papa Mfuma Mbanza ti akitaka tina se na tango wana ba protocole ya Kinshasa mingi pe bakangama bazali awa nayebaka mingi Papa Mudule Mama Eugenie protocole nyonso ya Kinshasa Papa Mfuma Mbanza tango akitaka kuna alobi ete tango bokosala ba terrasse na bino mai oyo ya original ya nkamba ndenge utaki na mai ya nkamba wana oyo ekita na se ekende ti tunungu géographie wana bobebisa yango te bolanda kaka donc bisika na nyonso bosala na bino me kaka mai oyo ya kala place bamama basokolaka oyo ebima ekenda kokwea tina tunungu wana Papa Mfuma Mbanza ayebisaka biso ete géographie wana bobebisa yango te donc ndenge mpenza alobelaka yango géographie wana bobebisa yango te parce que so totali mai ya nkamba yango euti na triangle eye esika tosokolaka na mai ya nkamba elekani place totie ba etan
na géographie wana pesa ki ekoti na tunungu. Tunungu akei ake kokita ti na ndimba nkenge. Ndimba nkenge ako kopesa da mpioka. Mpioka pesi pa nani? Na fleuve. Ba papa mansweki bango kendeke chasse kuna bayibi penza géographie wana. Fleuve akeiti na la mer. Alors, nenge likamwango papa Albert nenga alobeli yango sikoyo na 1999 avant papa akede ko inauguré nda kwa Nzambe Lubumbashi likambo ezalaki wana sikoyo likambo ya papa Simon Kimbangu nenge toyebeli yango ete ye azali universel. Na tango wana leta atunaka azotuna ba papa esika nini penza tokoki kotia papa Simon Kimbangu. Na tango wana na président Mobutu na 1991 héros national bien esika nini photo tia ye. Mais biso bakimbangi toyebi ete azali envoyé spécial. Sikoyo na 1999 wana bazoko tuna papa Mfuma Mbanza. Papa Mfuma Mbanza esika nini penza tokoki kotia papa Simon Kimbangu. Prophète, héros national ou bien nani? Na 1999 wana. Avant papa akende Lubumbashi ko inauguré temple Lubumbashi. Bisonyo sobana tozalaka papa Mfuma Mbanza papa yalungana kiangani alobaki boye tata. Donc tata soki akendaki ko kufela na Lubumbashi ezalaki na tina. Pe soki asalaki 30 ans na Lubumbashi ezalaki na tina. Wana nde ezalaki pwete alobieki tata. Donc tata yani lukongolo. Tata yani lukongolo. Donc tata ye azali arc-en-ciel. To yebi arc-en-ciel ndenge nini asalaka likolo. Est-ce que arc-en-ciel asalaka ndambo na likolo? Ndenge to monaka. Ndenge salaka la fois passée papa donc makambo na bino ezaka ya bino. Ndengo salaki yango na le 3 octobre na Mbanza Ngongo. Papa Mfuma Mbanza alobelaki yango ndengo wana avant atinda yo na Lubumbashi. Awa nanda kwao. Alobelaki yango ndengo wana. Donc makambo nyonso wana yeli ngai tango papa Albert auti kotanga wa makambo oyo azwilaki kusoka azwilaki yango wapi. Yani ya alobiete tata papa Simon Kimbangu soko akendaki na Lubumbashi akendaki kokufela kuna nsika yenda zinga. Nsika yenda zinga. Nsika yenda zinga. Donc akendaki nde kolinga mokili. Nsi ya onsono wabumba yo. Donc ndengo lobi Lubumbashi donc bamindele savo bumba nsi. Donc alinga kinde mokili. Donc papa Mfuma Mbanza azoyebisa biso makambo yango awa na kati ndako awa na 1999 ayibaki na ye yango atindaki papa Simon Kimbangu ngangani ete kende kuna yo okende kolinga soso pour la deuxième fois mokili na yo. Metango papa Mfuma Mbanza papa dalungana kiangani aza kotinda papa na Lubumbashi. Donc benda bika ezalaka na ndenge nini ke yete mtakoki okende likambwana na lobaka yango. Mais na suka papa lobi nini bino bolingete asala makamusi asala ba miracle bongo bokondima ye bongo bokoyeba ye ba jeune ye. Donc lelo
lokola papa ntula asi alobi yango te ezali soirée ezali chance na biso eke mulai kasi ezali nde na profit na biso toko continuer prochainement mpona lelo tosukisi bokombo tata mwana mpe molimo santu amen. Merci Papa Benza na Papa Ntula biso nyonso tuti koleka awa ndenge batata balakisaki biso ete tosala makasi makambo ezali tondimi na biso kofingama kotiolama kambo ndenge na ndenge me biso fo totala kaka liboso oyo nzambe abongisili biso tozo yango bongo yango tosengi volonté ezala mingi po tolanda makambo mosusu etikali toyokani oyo etikali koya mardi tokozonga eza nango ebele pamba te yo moto mwindo omiyeba soki ozali nani ka mosusu ezali te pamba te papa azalaki kolela mingi mpona biso bato mwindo tozoyeba likambo moko te me mabombami mazali kati na biso na bongo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. mama na likambo kombo mpe kosalela tokotonda yango na kombo ya tata mwana mpe molimo santu na kombo ya tata mwana mpe molimo santu. Lekenge ata mosusu famille apane nesi baba ofesa pote La maman va faire clé pour moi. Bon, je vais faire aussi ma place là. Pourquoi Batatauri Moninga Gane Yansuka Nsawabuza mwetu Yesu Kristo Yesu la kwanza amewasilisu Yeuntoda mwanda belela Niko akalama yetu tuko kwa yerevu Seye mwani mwanda belela Amen. Amen. Luenda kambote Merci Papa Mbenza tolandi makambo ya 5 mois ya solo 5 mois esisaki makambo nyonso yango nde tozali komona bato mingi ya motema mabe batelemeli nkamba elelo soki toza kokontinue koloba tozosenga mabondeli bato wana nanu balali te mpona kolobaka na nga sekret te sekret soki likambo obimisi yango opanike bato yango moko wana alobaki ete mokonzi mboka amonaka diable te soki omoni diable bato bakosala nini bapanzani nga makasi na nga kaka na mabondeli bayaka na bango ntango bakoya bavandi bakoki te bazongi na bango ntango mosusu oyo bazali awa bazotinda maloba bayebaka ke nga nakoti ndako nga naza na bureau nga naza place boye
papa zali papa za kolia papa sali boy batu baokanisa nga na yebi te me na yebi nalandaka na ngai makambo nyonso ndenge mpe bakotelaka ndenge mpe babimelaka na bango toyebaka na baposition nyonso bazaka nango ndenge kaka baza kolukela bapapa eza ndenge moko yango wana biso makasi na nini ndenge papa Kampo alobeli yango ndenge papa Mbenza alobeli yango eza bongo meme na 21 kaka gombeli tete wana mula ba préparer lapin batondisi yango biloko mabe tango ekokoma na kamfuma ebombe yango moko mpe epasuki nango tango mosusu batindi nzoi kaka na kote ya kamfuma wana kaka po direction ya gombeli tete ava kokoma na kamba fo kamfuma eza kosimba te tozalaki wana 5 mois na papa Mbenza nabengisi papa Ntula likambo yebisi nga na moi nga na tali yango ezali bongo ndenge papa Mfuma Longo aexplikaki evangeli ya nkamba kuna tokokende nini ekozala pasi nini eyela biso na nkamba napesi yo mikro kasi place wana ya mbotama kosimba te yo elobaka makambo ya papa Kulutu na papa Mfuma Longo témoin na yo papa Bobe tokobatela nkamba be tokobatela te bayini bazali ebele foto tata mwana pe Elimu Santo na yebite papa musicien papa Saidi soko ezali papa Saidi pardon yakananu na lutumu ya tata Mulimu Musanto papa Mulimu Musanto natangi yo kena faveur na yo ya una juli permission ya kubenga papa Saidi likambo ina bengili papa Saidi mama Mwilu kya wanga nzitani azokulanda ngai lokule menena yeboyi papa Mbenza na yemei ntinwa yenge tonki bazokumona ke bamvala misatu na mama Mwilu bazaliwa papa Saidi wizide nkunga bizu kunza isi kwa mama Mwilu ke avai vova di ambo di ali di mbanga na mbanza nkunga wona twayimbela uyo mutango twakala kumfinda mfumu wizanswalo mameme semavila mulendo kiwasilenza mfumu wizanswalo mameme simavila mulendo kiwasilenza nzatala kambidya kudina vanza engwe mfumwe mfumu wizanswalo mameme simavila mulendo kiwasilenza nzatala kambidya kudina vanza jena yekimpambu diko vanza engwe monwengwe vanza ya lusonga mayatumwa jena yekimpambu diko vanza engwe monwengwe vanza ya lusonga mayatumwa engwe mfumwe mfumu wizanswalo mameme simavila mulendo kiwasilenza nzatala ambidya kudina vanza engwe mfumwe mfumu wizanswalo mameme simavila mulendo kiwasilenza nzatala
kambi dia kudina vanza. Merci papa zungana yo. Mokonzi yakanoki efumu za swalo bampate ekobunga mameme simavila nanguya oyo olakaki na mokili milendo kiwasilenza nza yaka kotala bampate na yo ngai nazali na bokabwani te awa na mokili nalakisaki bino makambo maso engaye na mokili nalakisaki bino makambo maso ngai nazali na bokabwani te batiaki ngai na libulu ya mungwa deuxième solo merci nakombe ya tata mwana pe elimu santu ndenge nalobaka memo tango totamboli na bisika nyonso tu bamvala batindi biso tata oyo bazalaki koyebisa biso ke tata na biso Black Par nalingaka nazalaka na ekenge pamba te ekomomaka na Bible kalosani mpe vien longo kiadi ko yilo silwa dimbu mulumbu kyankudulo botia mulimu monsantu mawate pamba te ezali elembo oyo ekubikisa bino na mokolo ya suka ezali likambo moko ya motuya ya pasi na bosa na ka verse wana te kalosani mpe vien longo kiadi ko yilo silwa dimbu mulumbu kyankudulo soda mana gomala bazangaka elembo wana babungaka yangwana nazalaki prévité ke ngai na koko koya kofanda wa lelo mais na 3h du matin na 5 mois tuzalaka wa le 24 soki tata wana kende na gauche te nde azalewa nde ayebi le 24 décembre 88 na 10h na kote na munkoto justement na ke kote papa nzete la lobi ntula papa atuni yo awa na lobi oui na yake wa me place babongisela kingai na langue cruiser ya papa die donné déjà bakote si mutu mususu bo papa lobi kumata kamino mususu te zila ayebi kamino kumema yo donc le 24 akuma kawa 18h alors ndenge boyokaka mvingidi adifwa diafumulisu bavantoto papa mbenza kyangani mfumu mbenza kabenza ngantumi phuku kansi benza ntumi abatu bena mbono kuno avumi kyanzambi kansi bankadela ngalulendo lekyawo nkalo bona fumu Yesu kavovele file baba nina tozalaki ko zala soki juru wana papa fumu ndongo dia ngenda kuntima bayokani na tata kimango kyangani akupona collège papa bobe ayebi ba journaliste bolimba sangai na tango wana tuzalaka ezali lukula faveur oyo tata alobi apesi biso te papa bobe azali témoin mpo kote na liyangene surtout liyangene oyo balobi ke ya collège papa fumolongo dia ngenda kuntema akutelama na porte azokutala tibu zokukota akutuna yo sans pitié yo ozali membre du collège nani ano ozalaka wapi na Brazzaville na Angola na RDC donc tozalaka ndenge wana bona na ngombe kitsuka na jour wana yango zokutanga ba jour mususu na yebi na ngaite papa bobe azali na page parce que papa bobe azali na ba bloc note na yebi ye ngai na bumba ka valeur ya mutu te papa bobe na yebi ye ti azalaka secrétaire provincial na Kisangani
na tata libende Alphonse donc na yebi kisangani azalaki jeune nana balite to yaka na ye avion moko lungu na kisangani tiawa na yebi ye akoko bosa na ngai menga na yebi ye yango wana lelo na 3 heures mama mwilo ya wanga nzitani baye bangumi satu papa nkuluta bafumbanza bafuma longo dia ngende kuntima na ye mama mwilo lobi ntula le 12 avril 59 liste yango ozalaka est-ce que na limbulaka piete mene bakumu kuchola ngai mbala nyoso tu bazokuteya ngai ke natanga te nazana mayela te ngai ke wanga na kumi kusakana na ngai ndenge bazokusakana na fumu kimbangu kyangani bakumu kusakana na ngai ke natanga te ndenge bachola ka dialungana na sengi yo mfumu kimbangu akuleka tango kuleka sala le tout kutana na ye senga ye permission yebisa ye makambo oyo mwana na ngai ndambu ya liboso ya nzutu na ye tata kimbangu kyangani oyo alobela kibino na ndako na ye na ngombe kitsuka na mukolo wana apre mukolo wana mukolo landi nde bukoteka na jour moko kaka bando na 10 heures ti na 3 heures bokanga maka na ndako nzambe bokoteka na muzole 5 fois. Pourquoi bokotelaki 5 fois na muzole 5 continents du monde yangwana bokotaka mai mususu oyo alobaki wana makambo ya bonganga fika boka alobi boye oyebi te na kurapele yo parfois obusani papa nkulu tukisoloki lukelo atela maka na ndako na ye alobi me kubanga te ntula pona kutanga bakumbo ya batoyo il faut basusumuka parce que bazali ya kukufa te me bazali na bumoyi nzambe asepelaka liwa ya mutu ya masumu te soki mutu akufile na masumu nzambe asepelaka te ti utokomona kimbangu kyangana asepelaka te yangwana azokulambola mikolo alingi ke batu nyonso tu babika mpote azwa intérêt na kusala mutu ezali pasi ntula na kusala mutu nani azokuloba makambo yo nani bolala te nakokenda nga musika te oyi bapesi ngai oyi bapesi ngai yango nalobaka makambo oyo bapesi kabino yango atuni secrétaire général azali wapi mbe namonaki ye awa ngai kisolokoli nazokotuna secrétaire général namonaki ye awa bambuta oyo baleki biso balobi wi bazalaki awa ebenansilo azalaki awa ntula ezalaki bongo te mama ezalaka ndenge wana après papa alobi bato bambuta balobi babimaki bango nyonso mibale abakolota alobi lokula ezali boye bacollège collège ya Brazzaville Kisasa Angola na bamambre mosusu biso tozali susu na problème te tokokisi mai atindaki biso totikili mwa moke mpoti soirée ya formation spirituelle ya bino bambuta ekosila après soki bolati saki tango bokolata saki et après ngai ke solokele motele bosona kokenda sokuna kegi nde papa dia ngenda akulanda
après kolo Yesu akotikala kubongisa makambo nyonso to soki atima yango sile rai tata nde atelami. Me ntango tata akotelama boyoka ngai kisolo kene nazokuloba na bino bambuta mpo ti bosensibilize bato oyo nzambe asala na lolenge na ye boyo bazalaka na biso na apart papa bobe soki moto mosusu azalaki awa ona azokolanda ngai papa bobe akomaka azalaka na babloke na ye ayebi mene jour oyo ezali kosalama ndenge wana soki abosani te. Ntango ngai kisolo kene nawuti na poto mpoti na ya tata aye kolakisa ngai kolakisa ngai mai ya munene mene il faut kokatisa batata bamama bajeune garçon na bajeune fille. Me ntango mena tobandi na batata tokumi na katikati ya mai mopepe ye ndambo ya batata ekukuli etioli me tosepelaka kaka pamba te tozwaka ndambo ya batata alamafi ndambo wana yango wani tozokosala ekonomi pourvu que lokola bino bambuta bozwi formation mpo bokenda kozwa bango bomonte pati na bango ya kimondimi. Bamama toyoki mawa ngai kisolo kene nazokoloba nayoka ke mawa bamama ata 5 ekukaka te bango nyonso batiolaka toyi kokuma na bajeune garçon na bajeune fille boyo bazali ke nanu bayebi mibali te na bajeune garçon oyo bazali ke nanu bayebi basi te mawa 10 kaka yango wana tosanganaki stratégie nini tokozwa mpona kosauve honneur ya bato tomoni na pasi. Na ntango ya Noa ndambo kaka etekelaka Moïse mibale kaka me na biso tozwa lisusu esheki oyo ya 4e génération non tata atindi biso il faut toluka stratégie yango wana tosali soirée ya sauf ke bambuta kaka oyo batere c'est na mission wana babengaka bango bakumi ezole yango wana tobongele binawa mena bango mibale bazali en tête ya ko exécuter makambo oyo tozokosala mena bakena bango likambo te me tata tango sentinelle na ngai ekokoka sentinelle ya tata na ngai abotema le 12 septembre 1887 tofeteke yango premier sentinelle le 12 septembre 1987 100 ans. Maintenant oyo deuxième sentinelle ya tata tokofetele yango lisusu na ndambo ya masumu te tokofetele yango lisusu na ndambo ya masumu te tokofetele yango na ndambo kuna me oya ngai kisolokele tata akofete yango tobumbeli bino te collège tata akofete me ntango akofete sentinelle na ngai kisolokele mbwanga na mbanza ezali likambo ya koseka te ozala mopetwe ozala moto alangwa masumu parce que bato mosusu balangwaka masumu papa kulutu moto azokuloba ngai te nakomi porte parole mokolo wana ekozala pasi nkamba ekotikela vide akobala ye tata disudi mosi deleka
diso limosidi ya muna diso wana tangu ekufungwa ma nkambe kutika la vide ata soso ata iloko moko te banjelu ya dikolo nde bangwana ba musicien bakubeta muziki awa na kati na nkamba ngai kisoloko nazo kolobela bino nazali mwana ya yambo ya tata na ngai Kimbangu bona bambute soki batu balobi ko bayeba kiteke tata Simo Kimbangu kyangani ye wana tata bona balobi lukuta parce que na ngombi kisuka papa nkulutu azwaka témoignage na biso bayombe alobi pa kutoma na bino bazalewa boyebi tata na ngai kuna na mayombe amelakisaka donc tata na ngai boyebi ye Kimbangu kyangana ye wana nkulu undia fuafa mekolendi kundia mambo mandiko moni kati Kimbangu kyangana nkulu mbimbi mama mwilo atela mina butu oyo azoko rapele ngai makambo oyo batu yosto bakumiri siki yosto bakali so baja mbimbi ache bazoko seka na bango likambo teka simbanga na banze zoko ya ata mutu moko akutika la te ezala kuna na poto 5 continents yoso to bakutika bamboka na bango ezala mundele ezala tele race akutika mboka na ye mama mwilo azoko rapele ngai yango na butu na ba 3h du matin ngai ke wanga ngai ni mutu azoko loba ozala kana ngai ya le 12 avril 59 heureusement nadikambo basali ngai ya kuchola ngai heureusement na tata batantu bazungi didi ke ye mutu alimbulili bango balimbulile bango mwafi ndambo ana alimbulila kibango ekiti sake ngai mo mutema so kibongo te ndabo moni batu ndenge bakweyi na makarikari awana na dibanda batu nyustu na mukili mubimba bakulungwa na bisika bazali bakoyawa na nkamba me bakoza possibilité ya kukoti directement na nkamba te bakuleka na kuni na ngumba wana ya Pemba boyebi yango ntula boyebi yango tata Kimbangu dia ngendo kuntima amema kabinu kuna kulungwa kuna ti na mboka ya ngai mwilo kya wangu me batu bakuzanga bilamba bamama nazoko yokela bangoma wa lukule kobu ikumu makazu ikumu nguba probleme zalite mama mwili mutazoko loba bamama bozoko lana ngaye kuna mama mwili mutalobi yango kelukule ekobo ekumi nguba na bangu bazokulia ezala ba jeune ezala ba kolo sans distinction bayebise ngai ngana tanga te yangwana tangu bakupesi nzila lobela yango donc mbwanga na mbanza ezokuya na centenaire ya mwana na ngai kisolokele oya lingo kubika asala malamu vala ba mama na batata na ngai moko nazokuloba donc tangu na fandi akamate nzembo yo ayembi toyemba uzaliki kuyemba yango na zamba tuzaliki kuyemba yango na mayombe bauyo tutikala kama bumo tina lelo yo tangu bayoki yango balobi we surtout na Kilengi na Kavuzi pena Matadi na Seli Banga ya ndako ya tata Bantala Samela azana bawe tuzaliki kuyembela nzembo wana voilà mbwanga na mbanza nde yango yo mene sokuto kuluba kulungwa na mboka ya mama mwilo mputu ya kukota wana mbanza alobi mputu ya kukota wana mbanza soku ezali na visa
ya vie spirituelle te ata uzala nani na mbwanga na mbanza wana yangu wana ekubungisa makambo nyonso tu yangu wana nkulumbimbe tangu akozala kuna deja bangu misatu batata na yo ozokomona boye